ki makambo ya papa chéri ngana yebi ki papa chéri iye mutu papa Wemba tikela indusa. OK. Na mama bilamba papa Wemba atikela indusa et papa chéri. Et période ya ba wenge et la période ya bano bana ba parler. OK. Bano batanga baza de ba diplômé. On comprend? Faut à la moi diplômé donc ba ya na idéologie na bango mo boye. Faut à la moto oza même donc grade à souka faut à diplômé. Ba ya na indusa na bango mo boye kolata ya ngolo, camion ya ngolo, mwasi ya ngolo donc ça dit que ba ya na bon chic bon genre. Ba ya na touche na bango. OK. Vous comprenez? Ba ya pena na touche na bango et puis ba pesa oya bango indusa. Lelo bazali o bazali ngana lobaka ke ba vieux wana baza le na musique il faut respecter bango. O basali ba ya ba porta un plus na bango basali oyo batu nyonso basalati. Ba porta un plus na bango la kata musique congolaise. Lelo dernier fils na bango c'est Ferregola ou azo sala fierté na bango. Voilà, dernier fils. Seul orchestre est stable. OK. O ezaki o mona okuta bato abanda na bango BCBG bazali. Seul orchestre o ezaka wana. Bato abanda na bango BCBG. Nde place mona la stabilité orchestre ya mwana. OK. Okuta neti ba tutu kaluji bazali otuli animateur lokwa ba Jean Tamisini Lissimo. Hein? Donc okuti bango wana okuta ba maître Ficaré okuta donc okuta la majorité ya bato abanda na bango BCBG tango wenge kabwani bazali. OK. Et la place c'est sur la stabilité il y a mouvement et comme on a Shaingenge azali mwana o papa chez biso to yebi Shaingenge to yebi ki abazarani ba orchestre musume place au combo fanda c'était BCBG zo place zo lumière et papa chéri puissance ça dit que puissance c'est ça kaka ndeni ngizaza nani mais chanteur o acha ipenzembu na code 16 c'est good ba o bazana do ya l'équipe batu nyoso bazana l'équipe ba on est logo ta ya ninga zana l'équipe ba ne logo ta donc asa la vie na ye mais ngane na zo kele ma pona moni déjà bato yo o ba pesa ki ba mbo ba ndo landi déjà Afrika ikas ba mbonga bato zwaki ya mabanga ba komda Holanda yi. OK. Afuta Bonjour ou bonsoir et dépendre la RWA Pibola Nabiso Awa, na concept Touch Télévision, votre chaîne d'actualité avec les vôtres. Alex Ngandou, moi na Moulouba, le Benjamin de la presse, moi na maman, autre m'a dit, moi na Nzambe Nabi qui a tellement nombreux Bogota la Biso Awa, vous en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, pourquoi pas Awa na Kinshasa, la capitale. Là, j'ai dit un grand merci à maman Afi, maman Masolo et à papa. Oda Saint-Milan, le président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais depuis. Evry Koukoron a scotché en scénette moment na moni El Cornel Dussi Givenchy 007 Monsi Atembe Natat à Londres la prophétesse Paola depuis Londres et pas scotché en scénette moment un grand merci à toi et à Pombenza Firenze les Golden bon à Londres solo toujours combattu mais jamais Zabati Mokolo Kombo ya Pombenza Firenze les Golden Natat à Londres laboratoire Niati de Paris, l'homme fort du moment, parce que ce Bambote Gilenga, le grand papa na Super Owen, la Bossanité, le maire de tous les temps, le vieux Nongo, Abega, l'homme du passeport rouge, le maire de tous les temps. Big dédicace à toi aussi, mon vieux Nateso Bambote. Et belé place aux Alim, Kuba Oscar Didier depuis les États-Unis. Big dédicace na One Bomon attaque na Zabongona, Benjamin na Papa Libandi, Pembe, Soin. Robert Anega Pembe par rapport à l'actualité. Sur les deux concerts, il a fait Regola pour les 4 week-end passé, samedi et puis dimanche. Dans la ville, il y a Kolwezi, précisément dans Katanga. Sur la Benjamin aux invités dans notre aussi. Il y a l'actualité aux dominés sur la toile dans Benjamin. Mais comme vous savez, l'artiste Parfum d'hiver, c'est la biso Penzemo, choix idéal pour être disponible. Dans la plateforme, tout il y a téléchargement
et puis non c'est na ba retour ba linga la bonne musique ba consommer vraiment nzembo wana parce que ça nzembo moko ils ont correspondre à la norme ya rumba congolaise qualité ya clip et puis son est vraiment impeccable. Banderoba qui ne peut pas s'abonner la chaîne YouTube il y a artiste Parfum d'hiver OK car na YouTube là yo commis Parfum d'hiver officiel au s'abonner wana au visionner clip et resala na kitoko elengi pour soutenir artiste na Parfum d'hiver au hasard na kati ya Paris en scénette un moment. Mais on va qui naza bongo na BG Manda à qui je dis bonjour BG Manda. Bonjour Alex Ngano mwana ba maman. Des fois bonjour mona batunye surtout ba olanda biso donc kitoko joli na pena pepele pepele nengo lingela danger joli kitoko glycémie c'est bon. Le calme est bon, le calme est bon. Voilà, le calme est bon. BG Manda boni boni basango ya faire rigolo la Jésus de Nuance Papa H. Faire rigolo la Jésus de Nuance à mon bima ya rosalate donc c'est-à-dire que ba mataba qui est au sommet de la musique congolaise Papa Hervé azapena na kin ba répétition saisonnière nango et puis toujours bonga mapo date musuzo ya pour na ba concert. Ba date ça ba concert réseau ya. Voilà. Ya libanda. Ya libanda. On a tous attendre na ora pona ba fin de l'année au beaucoup de sabiso 2026 na ba début nango. Bon je crois que aux alana bongo tam soupé na ba kati kati kaka. Ils a peine fin de l'année je crois que aux alana ba kati kati soit décembre kotaba les 20 le mois de mois. Donc bientôt la faire rigolo. Bientôt là vous avez déjà date mobimba. Mais ba tu bolo ba faire rigolo ba date ngo mona o tshaka ka moko ezusu temps aye ko tia date ezo ba temps par rapport ni ba ninga ba sala su calendrier ya kebo espace ata une semaine à beti li sous 2 semaines à classer mo ba date tozo wela na mutute to wela na mutute to ki mapemba ngote. OK exactement que moto ayebi ke oui kala mingi te na osila na ngati na beta ba sala lobi ezana bato zaki ayebi ke oui bino mo boyebi falit ndi ayebi ke oui na ngala sila na ngati na beta ba sala wana ben on beta ba sala wana parce que carrière ne ki na so ayebi da na osila na kala mingi mais azana nous tout monde a sala atterrissage na Dubaï plein à traquer na aéroport nini azana ouais oh Dubaï za bato na bango ba utena bango ezaki ba préparer masula bato monte bato balate ba polable kasi bato na bango ezate ke ba oyambe so ndeni non OK sans impact sans idéologie olobi on a bougé le côté aux andebe aiguille de pesa égale à 0 et bouger ta mugete OK sans impact yo gina ngwa beteli so nango chance ku diom de tuner nango il se lève matin. Voilà, BG Manda fait rigolo le week-end passé à la bongo na Kolwezi tout monde a beta qui concert au Tebaki za ki liboso ya $60 après concert moi que bima brisque ya VIP tous on a histoire ya concert à $60 au tala ngourma ya bateau au ba répondre massivement le concert a fait rigolo le samedi passé à kotala ba image joueur on mi lo bele ya nini tant au monde l'artiste sur scène. Il y a les bosses ok oui na sepela makasi puis na pesi félicitations na ba golo nyonso ya Kolwezi puis bato bali na bonne musique ko bayaki ko Papa Hervé nguema pena wezaki na Kolwezi wana mbala liboso bazwa nguema bongo puis batonda bongo pour na ko vivre musique ya Papa Hervé bato ba se poser ba question belé par rapport ya $60 pourquoi il Aza artiste oyo ana succès makasi ndeni akocha $60 donc ezaki na occasion il y a ouverture officielle il y a Planète J. OK Planète J bo oyo zara mukolo na zara Mami Jokol donc comme on Mami Jokol o bo mona na Kishasa moto asaela biso robot roulage ezara yenda za initiative azali initiatrice nango donc yé muta apesa bulu wana ya robot roulage donc yepe ko Planète J ezaka Kishasa na omona na Gombe côté ya Sosimat mususu na boulevard na o ezana quartier 1 donc le roi fungola pe kuna ya Kolwezi fallait siko asala ke eyokana pe yebana Kolwezi mo bayeba ke Planète J ezaka pe na Kolwezi wana donc c'est-à-dire que il fallait luka artiste ou asa influent Robin na mukili mubaya c'était fait rigolo ya on moni ba chaki $60 pour permettre na moto nyos tout azala mena kati pe ya salle
ezalaki na bacatégorie presque ezalaki na batable mosusu ezalaki ya $700 ezalaki wana donc $700 c'est-à-dire réservaki donc ofuti baréserve batable ya $700 donc ezalaki bongo epuis dimanche nango eyo osalaki ndenge bato bamonaki déjà nguima bongo rotana mpe papi aya kobengisa fe regola oyo bayambaki mpo apesa mpe makambo kuna mokili moma bayebaki rotana oyo ezalaka kaka na Kinshasa kuna mpe na Kolwezi mpe ezali yango babengisaki Pape Hervé elekaki nango kitoko mais avant wana gouverneur na biso ya Lualaba mama Fifi Masuka ye moko ayambaki Pape Hervé mpona kolakisaki wi azalaki mpe na la bienvenue na province ya Lualaba et puis tomonaki ndenge Pape Hervé alobaki par rapport à réalisation gouverneur na biso madame Fifi Masuka aza kosala kuna azosala mpe na mosala kitoko azotonga aza mpe na bâtisseur oyo azosala mosala ne kitoko emonanaki na biso ya bato mais concert wana nayebi biso mabe ezalaki omongo ebimaki wana bana Lualaba bowana la nandimino bana Lualaba bowana loa bowana la pour province wana eza ya Lualaba et puis ville ezali nde ya Kolwezi donc c'est-à-dire que Kolwezi ezalaki tombé sans résistance donc basepelaki makasi talaka Pape Hervé sikoyo elengi nango mpo asalaki vocalarise ye moko soza te na oyembela ayembeli ye et puis apesi Mati de Gaulle apaloli yango mpe esali kitoko joli donc concert moko kitoko eloko mingi oyo nasepelaki na concert wana ezalaki animation ezalaki wana c'est-à-dire que première fois to vivre Prince d'Angola na animation ya Jet Set donc esalaki mpena bien omoni koto oyo Golbert otali ye na mwana Congo mwana Congo koto Blaise Créateur FIFA na Prince d'Angola donc babwaki mpena donc osenti animation oyo biso toza koluka ebeta na même na ING bina baconcert ya minene yango wana na comprendre pourquoi fali motema ne ezaka ke bavisa fo ezalaka te mpo yemba otyaka bakale mpo visa ezala bapesa bamisien na biso bavisa te mpo niveau makambo bakosala kuna donc moto akoleka so fere so aza te mpo déjà nde baza bo moto alekaki mpe aza te mais bon balobaka fali mpo palekaka tomonaka bacommunicateur oyo bato balobelaka fali mpo babaki fali aza numéro 1 ya musique ya Congo BG Man te azaka numéro 1 ya bautotune ya bafaux chanteur azaka numéro 1 ya bautotune et puis légende ya barido oui nini légende ya barido talaka moto akebeta sikoyo concert akebeta na nini otanga place na Dubaï 6500 places na yebisi yo 6500 abisa les eza papa kuna place eza restaurant Malewa place Malewa oyo contenir 50 papa eza place Malewa 50 personnes bakota kuna pa ocha rideau 50 personnes ocha sur rideau ye bakazaka légendaire nango atambola na ba rideau na ye mkonza ba rideau BG ça c'est être méchant 50 places à rideau mais bon on a podium boza combien puis tout le monde a déjà tout mosusu ba ndeko balobelaki baza kuna bakisi njora baza kuna ba janvier baza kuna mais chance na bango ti c'est bon ngo so d'être tché bato balobelaki bato tché bon déjà baza ta 10 et bon place honnête kala 40 so na tché on peut faire rideau kaka donc yemo amemina bato basomba biye baka muke yemo déjà memi déjà o ezake donc na 50 wana rideau bakokata mpo baolongola kota 10 na 40 wana batikali sikoyo ye moko ayi na 20 personnes etondisi déjà donc 20 wana 10 wana bakoti ya niongo et puis 10 wana bafuti ya niongo bakoti bango na ndenge ya niongo nzambe BG mission ya kitoko climat va bien le jeudi elengi nango yango wana le jeudi climat kitoko maintenant no debisa mission nga abebisaka te nalobaka ka vérité mpo nde eza na so ezake eza makambo basala ba 6500 kasi problème eza te bayela biso kaka vidéo voilà merci bien BG Mandato bango bazala makasi na montage BG Manda code 16 disent que les musiciens, mais malgré le départ, tout le départ, il y a réussi à Gola. Et déranger code 16 Nandeni.
Riza Zanan. Mais chanteur ou acha ipenzembu na code 16. Eh sigo. Ba o bazana do ya l'équipe batunyo so bazana. L'équipe ba on est lote. Ah. Ya ninga zana l'équipe ba ne lote. Donc asa la vie na ye. Mais ngane na zo kele ma pona moni déjà bateau yo o ba pesa ki ba mbo ba ndo landi déjà. Afrika ikas. Ba mbonga bato mabanga. Ba mbonga bato zwaki ya mabanga ba komda Holanda yi. OK. Afuta yewe le kwa dinga ma monde ngona. O bilo wana bazila ke album ebimi. Soko sala nzela no sali nzela no mais yesu tellement za zoba. Mais le ba papa va za muta malamu atika nzemu na kati album ça va. Sinon te est-ce que c'est là qui paie? Nata pité. Est-ce que nzemu mongo pe sila qui réellement na studio ou ezala ki na ba ezala ki en plein chantier? Ah, wana ye mto yeba na pe na ko na tina yeba makama nzemu niki mais moto akotika ngo eleka eza papa avec so amoni ki oui apesa opportunité na mais sinon te vie na pena asa vie na ye mais nga yebiseka ke lokwa bandi obeta na chez Jonga abeta banzemu na ye aluka ta nzemba we ya héritier bien ya vie na sontone ou bien ya JB ou bien ya nani ya Fali ayemba nango mais ya jet c'est ameka kutute mais atia pe ba vocal ni na tête kasa ye azwa ba vocal na bando yemba ayemba ba vocal na ye banzembu ya jet set ayemba te nazo pekisa orize soko meki oyeba po ni soso subara te oyeba po yo so mona masuba soso te voilà. Mais Benjamin Ndelo Bama c'est comme si net qui est l'artiste héritier Moutouana Sima. Il y a départ, il y a fuite, il y a risé à Gola à niveau européen. Parce que quand la risé à Gola en plein succès, ma voyage à la visa parmi les missions où ils ont marqué dans le concert à Libanda, au Tika là, te belé, c'est comme si héritier Moutouana Sima ya Makamouana. Total anan. Oh, Toyoka Ikaka, Bisonus Toyoki Kabongome, information pe liboso Toyoka qui paraît. Ndenga kindegi pota liboso azwaki mwasi atieze mais senteye OK sikoyo et tant ba ke ya tour mwasi akomi presque à terme ya robota yebiga ke na poto batu be luka mukanda posaneza pe ke atika la kuna yango atika lipo alandela mwasi ninga robota et puis aluka po na kobenda doki. OK. Voilà, merci. Parlons de la musique. Le lot Benjamin maintenant on la musique à Congo actuellement. Les Kalatoka qui bandé on a besoin ivoirien ba yibara biso ma musique à Côte d'Ivoire et d'aller pour le comment devenir. Parce que l'autre que le musique na biso ya Congo zone na place nango où tozana nto boiter na poto zone ça place na biso cap auto e ba déjà kala. Musique na biso comme ko ya malembe. OK. Na ndenge déjà musique ezongi na poto. Moni papa avait sa bêtise déjà Didas Arena et soit bêtise NG et puis Simoni mais tout moni peut venir na sontone a épé a bêtise et sali bien malgré wa mususu ba sala ba mpia kande wazo boma makambo ba mpia kande zo boma vientone a ya pesi makambo e ba mususu ba mpia ka zo sa na mabemi mais ce que trop dans nos la papa chéri pa ya au moni bango baza ba légende. Ba grand prêtre o batombola bende la ya musique à Congo. Donc c'est-à-dire que papa chéri pa ya so ba beta ke ne pesa susu et pesi sous makambo et puis ndenge Koffi Olomide ndenge obeta su ING butanga beti susu ING po ING beta manango na bige fali asala union so meturo pinanda raté. OK. Donc asala union so pour que échouer mais na assurer bino que ING za mo bimba donc ko betama le 6 septembre joli kitoko. Mais autant la temps obi ING Arena ya Koffi Olomide to bi ING Arena débordement nango comme na ba 15 000 à 16 000 places. Mais kolanda Koffi Olomide bi obeta ngo 20 000 places. On ezama kiona to ezaka buzz via lukaka créer. Bon 20 000 les gens faut vimbisa ngona ba mabundi. Faut so comme bina ba 20 000 c'est que faut comme ça ngona ba mabundi ndi ba faire gola ndi ba vimbisa ba mabundi wana. Faire go la vimbisi ba mabundi to koma iti ba 18 000 ba 19 000 20 000 donc yepe Koffi Olomide na besoin na komisa ngo vimbisa la ba mabundi ba matama wana pembeni wana ko fungola bina donc rideau ezalati. OK. Rideau pene ezalati. Donc na pa nga na mona mabete et surtout que net na émission wana na landaki na émission ya Mige Nyema na ndinga za kosenga ke basala et a invité Wéranson le roi de la forêt. Nga pa nga selon ngai idée za mabete
sauf que tu es bien nous les arts la réalité dans mais na ndenge ya idée au moni lelo il faut to la vérité que lelo fera obima lwa neti azayi moko na musique o azobunda na pour que musique ekoma na ezonga na ba niveau o bango ba vie na biso ka ba Kofi ba Wera ba Jibe ba tikelango vous comprenez na ba papa Wemba ba tikelango tellement likolo mais après 15 ans ça là que musique ebeta na Europe te musique na biso ekitaki donc faire azal roi mutu azaka yemoko azali kolo azobenda musique wana ekende et na ndenge pena ke concert à Kofi Olomide ya kobeta wana soki ezaki vie na biso nsoni wana na lobi te ezala bomo na okende kaka na ndenge ke vie rambo asengi ke vie nsoni azala invité na concert na ye na otala siko ke komona déjà ke Weranson en tant que légende na Kofi Olomide bakutani en tout cas et osala eloko moko bien ça bina di boum c'est-à-dire que ekotombola sopo li solo pene kobeta makasi et ezala pour la première fois bamona batu la légende de Mibale sur scène le rôle à Weranson le roi de la forêt na Kofi Olomide oyo baza fierté ya musique ya Congo pe Afrique ba sangana bango Mibale babeta podium moko ya kozalaka invité en tout cas et kozala eloko moko di jamais vu poto viva ba événement ya makasi lokola featuring ya Luambo Makia di papa na biso Luambo na papa Tabulei to viva yango na ndenge ya loyembo ya album deuxième ezala featuring ya Kofi Olomide na papa Wemba troisième ezala wa dynastie o esangisi wana ezala na ndenge esangisi ba artiste ebele mais na ndenge ba de leader ba leader makasi ya minene ezala lokola album concert oyo ezala ya Weranson na Kofi Olomide mais na ndenge ya ba wenge na ndenge esprit ya wenge et comme le voit net que côté Weranson peut a trahi po na ba soupçon na nous net yokeli ba masolo ezana ba masolo musu ezana sa o to yoka o ba musu batangi odile manzaka ye mutu bazotinda ye abenda ba ministère ya fere bona bona bon ngana ba information o na zui na yoki ki parité za ba ezaki muta créer eloko wana ezaki Sankara de Kunta parce que Sankara de Kunta bango ba yoka na fali pour que Viensoni a invité Fali na Dida Sarina. Ok. Donc il s'agit que il fallait pas créer rancune moko entre Viensoni na Weranson et Weranson na fait rigolo là ba kota na moi rancune moko boye tant bando fingana et permettre que Fali azala invité na Dida Sarina. Vous comprenez? Mais si vous eloko wana simbité. Ok. Parce que nde banolinga ke babimisa ke odile manzaka mutu azobenda aosola na bamusicien pour que bamusicien bakende epa ya wata po ntango biso bagolwa to bandoko finga Wera et permettre ke Wera sikoyo na kanda wana abengisa Fali ozo comprendre parce que eloko wana esimite babosani ke Fali abandai kofinga afinga bavia wenge alobaki na bina ke bavia wana wenge na pena so pena na porter pena donc ba galon pena aigle masasi pena ta moto akufa sati abosani ba popo wana donc lela yo comprendre que akomo ke na suka akomo luka ba beki ba nani ba kusimba yi ozo comprendre donc lelo na ndenge ya analyse fallait yo comprendre que ba vieux wana ba jouaki rôle makasi na carrière na ye pour mata et lelo pe suso akomo mona ke akiti na semingi akomo linga mata akomo luka ba via wengi mais malheureusement eloko na eloko ezaka na ntango nango bopese nango tant d'avant na kiti ya zela tant wana azosenga wana zela pour déjà faire rigolasi proclamer roi de la rumba et tia sous bapesa sous couronne mosusu. Voilà, merci bien BG Manda. To beta no kali solo ya miso ya Kofi Olomide. To beta sufli solo ya faire ya mambo ya bilamba ya Chine. C'est là Kofi Olomide abi ezara mamuya lobaki batunde ba meka un peu ko interpréter ngo ndenge ya mabe ngala yo to ebiki na histoire ya musique ya Congo depuis Congo zala Congo papa Chirac kimnane ka Chine auto que nora récemment à la concert si apparemment net Kofi Olomide zo créer ka ranking zo bombango parce que na ba propos na zo ba ke ba kosele ba makambo
côté mambo ya BCBG bapese bakombo ebola bamakambo ebele babiloko wana ebele ntango otala yango nayebi te etake mokosala baanalyse otrouve nde bon ngai nalobaka ke likambo ya vie rambo na papa chéri eza guerre ya leadership selon ma compréhension na compréhension na ngai namonaka kaka eza likambo ya leadership nde bawela parce que omoni wenge baa na façon na bango mpe amemela makambo baa na façon na bango mpe amonela makambo façon na bango akozala e lelo ya komona mpe ke quelque soit ndenge vie rambo ndenge alobaki mpo na ye amoni ke wi eza insulte te mais omoni biso nyonso na langage ya kisasa so babikaki olata bashisho ezaka façon ya kodiminue eloko ozo comprendre mais or chine wana atindaka bilamba na ye même même na Canada même na ba-États-Unis mais edépendaka na baqualité ya bilamba oyo ya otinda biso ande tozwaka soki ba troisième qualité soki baqualité ya suka oyo batielaka biso ya se wana mais ngai eloko kaka nakoloba ke makambo ya papa chéri ngai nayebi ke papa chéri ye moto papa wemba atikela indusa na makambo ya bilamba papa wemba atikela indusa epai ya papa chéri ozo comprendre donc ngai na ndenge ya indusa nayebi yango leloko nalobi na babi eza makambo ya leadership guerre na bango ya bamikolo ngai naomona ndeni na okota te mpo so okoti wana ondire okota yo moko na bobuzoba mais papa chéri aza papa chéri alataka solo papa yoji yoji ezalaka na Chine ezalaka bajaponais donc yoji ezalaka bajaponais donc toyebi ke wana tobengaka papa yoyo donc epa na ngai naomona na nga eloko ngai nakokota na kati te nayebi ke papa chéri alataka biloko ya solo preuve ane eza na bato oyo eza ke bilamba oyo papa chéri akabela Roger Nganda na moto oyo atekela moto wana parmi bango bato na nga namona bilamba oyo wana ozo comprendre donc ntango olobi ke wi eza banini eza nango baterme kaka biso na ndenge ya kisasa Chine ebimaka lokwa ondire eloko moko boye ya qualité te ondire eloko moko ya pirate mais lelo ya koloba ke papa chéri alataka biloko ya ba original et puis nga nasepeli kaka na attitude na ye parce que réponse eza te esali mpe bien eza mpe na cadre ya politesse ya bana wenge ozo comprendre bavie wana nga nalobaka bazalaka mpena bavie non omoni bato bakonfundaka wenge eyanaki impolitesse te wenge bakaka bateti mpo omoni miziki ya kala tozala na miziki ya bavoyu miziki ntango tokanda oloba miziki na periode wana posala miziki fozala voyu bavoyu mingi ezala bano bato batangaka te so otali bagénération meme ya bapapa wemba omonake génération na bango baya génération oyo pena bango ki voyu ezalaka nde mingi comprendre bango ki voyu e periode ya bawenge eza periode ya bana oyo bana bapale bano batanga baza bana badiplômé ocomprendre fozala mwa diplômé donc baya na idéologie na bango moko boye fozala moto oyo oza même donc grade ya suka fozala diplômé baya na indusa na bango moko boye kolata ya ngolo camion ya ngolo mwasi ya ngolo donc osandi beke baya pena pese bon chic bon genre baya na touche na bango ozo comprendre baya pena na touche na bango et puis bapesa oyo ya bango indusa lelo bazali oyo bazali nga nalobaka ke bavie wana baza lelo na musique il faut respecter bango oyo basali baya baporta un plus na bango basali oyo bato nyonso basala te baporta un plus na bango na kati ya musique congolaise lelo dernier fils na bango c'est Ferregola oyo azosala fierté na bango
Voilà, dernière fils Yaouengé c'est fait rigoler ça la fierté. BG man na doyi déjà vers la fin. Mais papa chéri en tout cas concert où tu beta mawana. C'est on a na tout notre mon présence ya Shai Ngenge ça qui na Canon Beach na niveau en télé. Côté la présence à Shai Ngenge au déjà qui t'a BCBG qui a participé na concert on attend au la Kiango ben pression par rapport au concert. En tout cas papa chéri c'est l'orchestre est stable. OK. O ezaki o mona o kuta bato abandana bango BCBG bazali. Seul orchestre oyo ezaka wana bato abanda na bango BCBG nde place omona la stabilité ya orchestre ya mwana okuta neti batutu kaluji bazali otuli animateur lokwa ya Janta Missini Lisimo donc okuti bango wana okuta ba maître Ficaré okuta la majorité ya bato abanda na bango BCBG tango wenge kabwani bazali eza place ezo la stabilité ya mouvement et komona Shai Ngenge azali mwana o papa chez biso toyebi Shai Ngenge toyebi ki abazarani ba orchestre musume place au combo fanda c'était BCBG zo place zo lumière et papa chéri puissance ça dit que puissance ezakaka na sepela ko mona Shai Ngenge so ça lagi bien ça lagi bien au mona pembe na papa chéri par là la moni grand frère naé honorable Senado voilà vient na ya kati donc et ça lagi bien bien makati na sepela makasi et puis même le public au bazaki wana et ça là il va bien mais Benjamin na air le big BCBG orchestre stabilité que la plupart ya ba doyens za bato ba babanda na papa chéri mais bato belé ba lo ba ya orchestre ba tata eza ya ba banga ba mission ba banga au kende ko sala ba orchestre parce que jiba vraiment ba musicien eza problème peut-être ce muto banga c'est-à-dire que eza na question ko banga te po moto kende ko sala orchestre faut ça na ba moyen OK bino boye ba te même eza la faire rigola tant les marquer tant basali les marquer faire ateka na lopango na bango ya kitambo na Kivu so l'équipe au l'équipe avenir na biso Maniema Kivu OK ateka na lopango na ite OK pour la mama musique yo ebite pour na kosala orchestre faut ça na ba moyen exactement le roi artiste le roi héritier au moment a foutu la randa kwa deux chambres salon yo mo leader foutu la randa kwa deux chambres salon les lots ça ba nyonga ba 3 mois to banaki bien atano baby faut au moins temps to ba stabilité faut ba mwana nyoso OK vous comprenez papa chez vous ça dit que orchestre stable et stabilité ezali po parmi ba musiciens bazana ba mapango neti ba Janta Missini OK ozu neti ba maître Ficaré ba mapango ba na ba car vous comprenez donc c'est à dire que orchestre est stable quelque soit ba benga ngoya batata eza orchestre âge na binote OK eza li comme génération eza li comme génération donc c'est à dire que ba musiciens abanda na bango ata bo bengi bango batata bango zali ko ezanga na ba jeune ils ont orchestre batata ba o nyonso ba viana nyonso ba o batika na bango to kunda vie na biso doudou c'est à dire que eza li kambo eza que tant que le bili kambo ya stabilité c'est à dire que on kuta ba doyen nyonso o ya banda na bango bazawana so ils appellent que ba moni que oui ba o okeni ba okeni te point po ebi que awa ndeza bona o se retrouver OK muto o se retrouver na e a mona tina ya kolongwa wana te vous comprenez donc c'est à dire que quelque chose va bien en orchestre batata mais le plus important c'est orchestre stable voilà merci beaucoup Benjamin nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission ba ndeko batalio au balingara faire la Jésus des nuances au balingara la bonne musique au ba tout fois ba ke moni neti na nenga ba wenge au kabwana ba on ngapena mwana BCBG papa chéri bina donc wana leader na ngai idole na ngai OK donc c'est à dire que na linga bango tout ba via wenge bango tout ezala yatata ezala blesser les bouts fonder des pouvoirs et ya makaba le roi de la forêt bango tout na linga bango mais na ndenga ba préférence na zaka pena donc préféré na ngeza papa chéri donc wana vie nous ça pena donc zolozina Fatma retenir BG Manda mingi eza que pena ngala sukisa pour na loba ke il faut que tu poids na musique congolaise le quoi na moni Kofi Olomide le 6 septembre ba o nyonso ba linga Kofi Olomide ya Kofiette ba Kofi Fil ba Golo ba Gladiator bosomba ba billet pour le 6 septembre ING Arena et puis tout ça sur la date il y a le 18 octobre où est rançon le roi de la forêt il y a Igwe à Robeta na Adidas Arena bosomba ba billet ba tout bosomba ba billet pour na où est rançon le roi de la forêt le 18 octobre to tonde seloko wana pour na kucha poa na musique ya wenge
clan Wenge toujours tous ces Soudanais et au salapé bien à mon épée il y a Tata Adolphe Dominguez l'homme des 12 à Obeta le 18 octobre na Zénith de Paris, donc il n'y a pas Obeta wana donc vous allez en billet autant de ces locaux on a somba babillé et au salapé qui tourne surtout album né 12 wana et à la qui tourne pour savourer bonne musique et puis na moni Soleil Wang Guy Van Bron de Bodina il y a Obeta le 13 novembre na 13e art na Paris il n'y a pas Obeta wana le 13 novembre ba Goliath ba Gladiator pour vivre Soleil Wanga et au sala pena bientôt tchai poa pote atombola pe musique na ye na ba noirite na ye na ba rayon na ye et au sala pe kito makasi pour na rosuki ça roi Pelé le vieux quoi qui bac roi Soleil Marie-Paul a Obeta le 6 décembre na nini Casino de Paris a Obeta wana donc batu tout ba ndimi boya ebele bana poto bana wenge boya ko sepela Bopé ça peut pour Bozongi ça peut na Wenge El Paris avec Roi Soleil avec Miemo Marie-Paul P na ba masane tout ya El Paris au bazana poto nde ba beta et au sala penda bien makasi le 6 décembre bozala na bosomba ba billet et au sala pour na retour ya musique et puis retour ya El Paris na niveau ya sol européen et ça qui to makasi na pesi mbote na ba tout bolinga BG Manda na pesi Mama Lisa Loboko motema le boss mémoire Boudimbu Jérémy Yoka le potier Motema bato Princile à la barre napesi Maître Junior là depuis Cape Town Mike Mwamba petit frère propre Charlie Kabanga le cadet de la famille depuis Lubumbashi napesi mbote na fandisi vient na Taïs intime les grands opéré ouais héritier vous qui na la crèche na fandisi Jean-Flix Basasa Basanda Nantel héritier testamentaire légendaire 4x4 grand peuple comme Skamena yo yebi napesi mbote place aux alliés napesi mbote na vient na Madison hôtel Madison 5 étoiles na Luanda Hôtel Madison 5 étoiles bientôt et aussi là. Donc hôtel mystique. Il y avait dans Madison hôtel ma maman Angèle. Donc hôtel Madison à Luanda kitoko joli et puis na fan d'ici bateau balingaka au bachanga pe poa le roi Guigo Machuda Star Mboka grand chanteur de mon pays au bientôt au bimisa mais qui la Real de Madrid bozongo sur le marché na pesi Jean-C Tumba les mystiquaires bateau bolinganga ngai donc Ricky Basta Prince Kita du pasteur William Snash Kelly mwana nzambe surtout que napesi mbote na mama Jolie mama Jolie Moussaou hein maman na Maria maman na Kelly Bonnet donc en tout cas kitoko joli et puis Dina la millionne napesi mbote malgré kala napesi mbote kaka kitoko joli neza. Voilà, merci beaucoup BG Manda la disponibilité à temps. Moi j'ai bien grand merci na bateau tout. Parce qu'il vraiment temps il y a côté héritier Iboula peine et déjà kala mingi dazo ma bolia na nzela donc héritier Iboula na Bogar de la presse na musée qui nimba ozonga kala mingi. Voilà, merci beaucoup BG Manda na bateau tout que botali biso kani na lobara boutique ezalaka moko ola tsara bana basi bijou molato na kanda AD référence ex la mère de Paris bana libali tokutana na Megatop na India A63 sur Kassavou, vous méga top dans cette référence à Ré Major. Un grand merci à toi aussi, JBL Kadimade fois par Canadien, Motema Louis Coq, Papa Nadiaden, Nakatia Ottawa, Nathalie Ramazani, moi aussi, Nzambe mère double, la millionnaire en direct, il y a Colorado, d'Anvers, Azaki Scotché, enseignette, mon garage est à la carte, Moko, chez Maître John Kanza, en avenue Congolo, en diagonale Africana Palace, tout non loin. Il y a station aux agistes na veni Kabila en face il y a plein victoire na Ngambuya. Oui, na pesi pe mbote na maître Nicolas Kakonde hein la défense de la défense et puis na pesi maître Blaise Bolongani, maître Claude Bolongani donc chez Net kuna na pesi pe mbote donc batuto bolina beji kitoko. Voilà, restaurant à la Caramoro na Kinshasa, la suédoise, restaurant la suédoise na avenue Venise numéro 30, 7e rue résidentielle entre King Marché na Bondeko, restaurant la suédoise 4 vraiment idéal pour la vacances na ba vacances en tout bo ken na rawana bo savourer vraiment bata na bino na la suédoise au sala kitoko na là je vois maman té na pesi bambote na bosanité Poutine Odette Makope na kati la suédoise na pesi pe bambote ebele place Azali Patrick Mata papa la blessing et chanceline Mata. Après sur Bambo Tébélé, Michel Mia qui est à moto en direct à Paris. Après sur Bambo Tébélé, tellement nombreux. Au Talibiso Awa, pourquoi pas la bosse Sanaté, Dina Million, Dina Ngolo, la millionnaire, le bangalon de clôturer. Et mission se retrouve à la prochaine numéro. Bye bye.